Après kaka cité ya Zongo, chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi asalaki visite moko na cité ya Kamba kaka na Congo central wapi tango akitaki mokonzi ya mboka ayambamaki avec impact na idéologie pesima azwaki nzela pona kokita na centre ya cité Saint ya Kamba wapi ba croyant ya église kimbangiste bazalaki mobiliser lokola mutu moko pona koyamba chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Kasi moment ya makasi pe ya bien ezalaki tête à tête entre mokonzi ya mboka Fachi na chef spirituel ya église kimbangiste Papa Simo Kimbangu Kiangana wapi bazwaki penza temps na bango ya kosolola tangu mulai oyo ata mutu moko te ayebi kati nini Papa Simo Kimbangu Kiangani na Fachi babetaki na kobima na ye mokonzi ya mboka asololaki kitoko na batu nyonso bazalaki wana pe sima nango asimbaki motema pe alekaki nzela pona kozonga Kinshasa la belle eyokani.